celui la cause à Zoyo Kangai, annulé concert naé pour y en faire vraiment bazaba frère, bazaba frère. Basala maramwana frère na ote, tabozoyo kanate. Pour répondre à ce que vu nanga. Voilà le nom ipsé la coste Adam Congo fait des pas dans mon Congo. Nandimité que les abentox moi mabe, ma concert na opé saé annulé concert naé. Et puis na ebeli concert naé soka annilango ba perte da makaste et déranger na ote. Par rapport à concert et à stade où ils ont coûté, tam soupli à stade des achères, instruments, podium, donc entre bango de son mot la logique a annulé, la coste est annulée pour n'andimiter qu'ils ont perte makasi. Il y a des chanteurs, fait des pas de chanteurs, mais baza ba frère. Bango pena baza ba frère. Ngana bango to ba frère te, nané siko ya ki frère pena papa na bango boye. Le bango pena baza ba frère, donc bako sala na mabete, bako zo na problème, bako soana mais bako sala na mabete. Eza le rôle là, ngana vient nga shora mbimba, vient nga kugangela nga tant que grand nga, mais ngana ko sala mabete, yé pas ko sala na mabete, mako gangela nga. Na ndenge na biso ya ba tuka Congo. Bon, taille le banango le côté, et puis nga fingi. Tam soupe azana kanda makasi kande sali sabatu berere bela kanda ya omone église loko ba passer ba pexami kanda le soda na kanda ko lobate zala calme kande o lobiso makamso mabe to mona ndeti ngana ebi prêtre Jojo Mandigi mapata obi kaza mukuse du fait Jojo mulaite mais mbongo ebele. Nga vina nga yangwana pour faire robeta. Le bon mutum soit beta mais la coste était. Pour la coste à frère nae. Yo na kena ona ninga mboka te na ninga pale na bango. Pale na bango na ya wenge wana. Na kena ngo bongo. Yo ningo za ba Alex yo robeta no pe. Voilà. Yo robeta na yo mais yete. Bango te quoi, bata famille. National golf aux États-Unis, oyebisa. Manix et Mabina, Christophe, oyebisa. On était les oyebisa. Milano, Audace, oyebisa. Bonjour, bonsoir, la Batutu Bolanda Biso, na Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Alex Ngandoumo la Moulouba, les Benjamin de la presse. Moi, maman, mon Nzambi, votre serviteur, Nazala, toujours là pour nous au boulot. Merci de l'encouragement. Vous continuez à s'abonner, puis à partager toujours ma vidéo pour nous soutenir. Un grand merci déjà à maman, fille, maman Masula, papa Audace, Milando. Merci à Batutu. Vous remarquez déjà dans l'attaque, tous abonnés, président Godé Lofombo, tous solennés par rapport à l'actualité. Ceux qui n'ont même langage, Namutazana Simabilili, à Fongolangala, son président. Président, bonjour. Bonjour Alex. Santé. Kitoko, l'on continuera comme d'hab. Nous avons makasi donc à sala tout nazala bien. Président, tu as déjà ma vacances yangoyo. Ni no bongi c'est là-bas tout balingara la bonne musique. Bon, ngana lo barara normalement biso do kanisara to bundara mais nzambe ni mtasala nzambe mta planifier. O nzambe planifier bato bazela rara. Mingi na komo lo babongo. Pour volonté nanga eza nango na importance te liboso nzambe. Donc nzambe nde muta ko réaliser tout et osama mikolo ya donc ngana comme na système wana. Bozela ka o nzambe osala. Déjà la cuisine, tu es surprise au lingo salara. Ngana osala, na salara toujours. Ce que nous avons salara permettre. Et là ngana osala et a des vabatu. Donc ngana lembaraté tous les jours nada au four et moulé. D'ailleurs nada parmi
ba congolais balala muke na Congo pour la musique pour ba sepela bien ba bina de soto à 5 na 4 talaka ba congolais to ba 100 millions d'habitants, plus de 100 millions. Mais nada parmi les 5 congolais musiciens o alala ka muke likolo musique ou likolo pour bato ba za nesengo ou bien pour bato ba bina. Donc les restes nzambe ga o etikali o bato ba sepela o bato ba renier o nini ya makambo nzambe. Mais nga toujours nazo koni o laba na koni o laba voilà continue ko lamba tona sangwa matanga ozaku parmi bato bazalaki na Vie Lambert lambi ba programme ngo za nini. Bon programme eza le 14 na limité na 10e mairie salle mo eza wana o famille ezwaki tozala wana le 14 le 15 et to reveiller na to ya reveiller siko pona veiller monene et na mise le 16 butu na mobimba ne za la rara ya za ki alanga nzembo balanga nzembo ba obeta ba obina ba obina et le 17 nde corée et susuka na mise et après to yena ona na victoire place des artistes après na place des artistes via que kokundama programme est bon mona ki présence ya ndekono Fally Ipupa qui n'a rotika somme ya $15,000 geste wana retrouva ki ondeni côté l'artiste pas yo soutenir kolela na famille atiki pe moi somme bien par rapport à Bobsek qui a président Lambert Lambila geste mon bien geste bien Alexis Bolingo na e o Vie Lambert bana o yebsanga po Vie Lambert bana o yebsanga pena ke azara bien na Fally puis azo yebsanga ke Fally azara bien makasi ezaki masola bana o betelanga trop na bana o yoka nkaka mais Fally a confirmer ngango makambo Vie Lambert bana o yebsanga et salami donc à continuer ko soutenir tina liwana e vraiment aza moninga malamu ada so balobi ne balukwa moninga malamu yaza parmi eza geste moko bien moni lelo mboka to ana difficulté bao bazana kozwa ebele bazali bao pe bazana bozui ya moke tozali alors tant likambe ko yaka yoza na bozui ebele yaka nango po facilité bato bazangi yango ya sali o ba msusu ro yaka achene peta msu $200 to mona ngo mdana bozue bele na era likambo ya cheka $100 donc bino bozangi siko bozo bunda oke boluka monta moko boye tamsu ya $10,000 mais mutadana bozui ya pesi bino $100 donc eza ba geste moko fallait à corriger ngo et lobby o nous sazana bozue bele somo likambo ezali ou bien moninga zo luka aide kende ko aider ngamona mona ngana bana obala na obala nezara mariage ya blague te fallait na louer salle na $2,800 na kenda pe pa bato o ezake na kenda pe na pa bandeko o ezake nazo compter na yepo na aide na bisi na na problème moko makambo tout ceci mais na tika na problème à salle ezo se anga $2,800 mage bozui na ye apesi nga $100 nazwa kaka po moyen oboya eza te po eza kaka geste $100 donc moni Fally aye kokorige biloko na lobi yo oza na bozwi ebele moninga oyebi mpe moninga aza na kozanga ntango aye kolelela yo na bandi soko oza mpena moninga malamu fo ede ndenge Fally asali Fally etouche nga makasi eza geste moko nayebi te po eza pe première fois esama na Congo mo yoka nti Fally mutaleki bato tuna mbongo yoka nti Fally kam tazwi mbongo mutali boso te malaksi ke soko oza na bozwi bato baza na pasi kende kopesa une grande partie po oza nango eza te ke yo ye lisusu ka ne bato tu batiaka ye po cheka ya moke wana mabe makasi comprendre. Donc c'est un peu ça quoi. Na monari balimbisa pour chanter moi do lekana. Na studio kuna badana besoin chanter. Ya on a salé signe à côté po
au moins un franc. Voilà, bah, j'ai 100 €. Là, voilà, les canaïtes. Mais est-ce qu'on peut dire par rapport à Bato Baloba qui fallait à Kabaraté, Maboro Makasi, orgueillé, est-ce que geste un salon par orgueil, tous les abonnés geste un salon en amour vrai? Bon, nga loba soute ke muto boya Kabaraté, na loba ngo soute. Po, tam si ozo ba muto Kabaraté, mais kuna Kabaraté. Vous comprenez? Nga loba ngo soute na vina nga, na ko loba te ke yo muto na Kabaraté, jamais. Po, adana ba milliers na yo ba ibika Kabaraté. Donc, ko kaba ou bien ko aider les gens à bandenge belé mutu mso ko ya na e asepeli na yote akabeli na yote mutu akabakate o ezake mutu arandaka e service ayiko senga ye maboyi ko pesa wana mutu na kabakate to mutu arandaka ko service ayiko senga yo o pesi ete ou bien o pesi na bezweli na o pesi oyo za insignifiant o adana besoin logo mobo yo pesi to lo baka mona na nzala yo zana ba biloko na ndako zana ba biscuit mona olela yo pese mai ozo même méchanceté wala ndenge wana yonga na loba bongo nga nakoloba teke mutu boya kabakate te na olobaka mutu akabakate soki mutu yo aidaka ye ayiko senga ya boyi ko pesa seki mutu na kabakate ko kabano na nga siko na monaki vie lambe na obetela nga masolo fali ndenga bimela fali ndenge fali aidaka ye poto sola ngote mona bi ate wana pili peti na so na kepe na erata ate ko tsanga tina pala bano yibsanga ye ligi na nga aza bien na bana yo kaka nga na yo kaka na mpunga na kotola nga bina batu te ati mona nga boy o mutu boy rata bato na edaka wana pona mona ye c'est que y a un problème nga bina na vivana nga bo eza faute na nga te eza faute faut péter ça musala na salaka d'ailleurs bino mo bo vivre en tant boya ka bo na de na ba client o ezaka so na vidéo na bino na kotimba donc j'ai vu comme ça yango sala ke na zala na batu te sko batu ne ba betela nga masolo aye azaka bien aye kuna menga pe na jara na ndenge na nga na za pe na ba réserve mais lelo bina na bige fallait za moninga malamu na geste on a sali vraiment et talaka aider l'artiste tout lelo azana facilité que nos cotisateurs à moke pour ebike déjà pour artiste monsieur dans soni na que nous tcha $20 bazolu ka bambongo kuno mona pa kete mais siko ba o bazana ba moyen ba $20 peut ça on peut courage ba kene pour ba ebike moi 12 c'est bandagi moni 12 epesi plafond bateau ba 20 banini to ya ce qu'on a facilité pour ebike to sopanate pour ça lui faire ta ba mission mabeka ezaki na bateau ba beta atolo bateau balinga ba concurrence pana bango comme problème pour soko keche oche 10 isali loko bimina safari financièrement or yo ba yebi ko mukumisa ko na mbogo ebele problème ba komi na wa yangwana mais soki oche likolo nango awana oko vivre bien ou bien ozongi no parler mais tika ko loba mamambongo donc problème ka ba na wa yangwana biso nde toza bien pour jamais to beta toro na mamambongo biso daka basse na yana ngate ongala daka na mbongo na sana nga ngote nga basse kaka donc nga na continuer moi bien vie na nga après makambo mais bato mbongo ba komi na problème kuna donc faut que nous cotiser 15 500 faut les gars so on a besoin aux numéro 1 faut les gars kuna comme problème Alex ya on a vu tout dans na so humble là nous calme so za calme ou mikumisa ka trop te o tinda ba tout ba lo ba yo boy monter na makambo aux à l'aise neti biso to à l'aise très à l'aise Alex mais na yebi nga na yebi ko oneza héros na tolo ba vérité héros na na yebi sio problème mais président va féliciter bino ba musicien bien que yo za na makambo wana te jusqu'à là na matanga président Lambulandio voice moko limité que o malgré 15 millions to pesa mo ba liaki mbongo wana o koto to kabola ki ba congolais belé ba féliciter bino babi esprit oyo ceux qui ezaki banda kala elingeza la bien pour nous garder dignité na bino ba musicien que mais pour anini comité d'organisation salamina no coup de chapeau na général John Chibangu et coup de chapeau na Gilles Sana pour Gilles Sana mtata président du comité d'organisation et puis na comité d'organisation on a bache babiso bao ndetingai naza
naza na ba poste so misato na comité wana. Donc eza strictement interdit ba yoka yo okeno beta porte quelque part okesenga mbongo po général yemoko azangi mbongo te pona okunda Lambert bazangi te soko tout komi na niveau eza ke po Gilles sana production mota sengi kende bongo sinon te général nga kundane Lambert yemoko déjà avant moi na famille ko bu fallait que na yo fallait pas le fombo te akena na famille yango no moni comme problème pour bango tout faut famille dem d'ailleurs expliquer kuna que ah tel là ya qui a possible biso suko ba biso pena biso dana biso à l'aise mona te pour ba tout le fombo na mama mbongo te mais bika le fombo da garçon mo din ada respect et puis ce donc il a kutu yangate mon avantage nango donc problème eza wana tout ça ba féliciter bezo kende bien pour vieux Lambert pas déranger matanga batute makambo ilanda kapé vieux Lambert a déranger matanga batute mal bon mawaka pona général de fa pour y pas déranger matanga batute mais bat ba déranger matanga nae mais vieux Lambert yango to betaki c'était na oya vieux Lambert bo sala ngote omoni makambone salama mingi za rapé mingi baber ba ko sali président ya coordination ya matanga mingi za bon président on a un problème te bataka Congo bakana ba on problème te batuka ba ya ko entouraka ye pour ba sambusa ye pour boulon e beba voilà problème même balo président eza makasi pour moni même balo général azawana so salaire obike obike ba cacho eza ba cacho ezalia il y a des cachots pour bako saka bo pour le bebisi ba memelo na cacho bambila oliba même pas ba civil même so ba consciente ya moni makambo wana mbalo na limite ke bêtise oza o ya ko sala ngo po erna de silité na bi bango à tout moment bako fâché ba sali des autres et puis ba msupeta msuba do beta ba porte na ba bureau ba tume ba zo bondela bolo banga te na yaki awa mais na ya pona matanga bo pesanga mo mukena kende pour mis ba mission na biso na yebine to vivara do biso mendicité comment ilo mo normal ya ko mandie ba tu za normal pe na tamuta randa ko service te ata kutu boye ba po yo ka kombo na yemba mo bono senga biso eza facile mais to do senga en tout cas, les missions to salir mémoire ya viété. Vie n'a pas tellement bien abisso. Vie n'a pas respect. Alinga go seka. Alinga ge sengo. Pour vie on a zaï bena mute sengo. De ye pa na ye mawe zakite. Alors to kotsa mawate na makambo. To kotsa mabete. Ndeto kende boeza déjà bien félicitations. Na bo sanité na ko boyi pete ke ba o basala ngo ero ba leste. Ngal roi le 17 nani betité naza pe mal à l'aise naza nazo banga na ngo bebisa nani ngo wala naza leste Alex pona mi na ebi mile na psone ezali mutu mso mona mutu mbongo me alingika mbongo kaka ta mi ke faiba donc ezo bank sanga tisiko nzambe ga sunga biso ti le 17 koka muta bebisa te Voilà, merci président Toro qui est absolument rapide parce que le 24 juin, date où ils ont créé un problème et belé, autre bibiso tout, autre l'événement, il y a fait Regola, Jésus de Nuance, mon quoi chanteur au pénal na biko linga rapé mingi. Côté la seconde bande connaît moro ya wenge. Didier Lacoste est baptisé première fils à maison mère, nenga zo chile bakalwana. La nenga musique est-ce que ça un esprit à bien pour la guerre à musique et matato et rana qui monte mama bi bon nga na sina lobaki na ozongela na oloba soki la kosa zo kangai ani les concerts nae pour yena faire vraiment baza ba frère basala makambo na frère na ote ata bozo yo kanate pour nanga soki avinanga voilà lo na oyipse yango. On dirait que pas mon benga faire leader à Pongabi, leader à Mukuse. Bon, taille le banango le roté. Et puis il y a fingi, tam soupe azana kanda makasi. Kanda sali sabatu berere bela. Kanda ya omo na église lo ba passer ba pexami kanda. Le so na kanda ko lo bate. Zala calme.
quand on le biso makamso mabe tout le monde netinga na ebi prêtre Jojo Mandiki Mapata obi kata mukuse du fait Jojo Mulaite mais mbongo ebele donc taille le barelo roté et ça musala tout ça là biso tout y a des chanteurs fait des pas des chanteurs mais baza ba frère bango pena baza ba frère ngana bango to ba frère te nane siko ya ki frère pena papa na bango boye le bango pena baza ba frère donc bako sala na mabete bako zo na problème bako swana mais bako sala na mabete eza le rôle ngana vina nga shora mbimba vina nga ko gangela nga tant que grand nga mais ngana ko sala mabete yé pas ko sala nga mabete mako gangela nga na ndenge na biso ya ba tuka Congo batamona ntemi toujours na ba principe wana donc nga na ko gangela grand frère na nga te mais grand frère na ko gangela mais ngana ko sala grand frère na mabete grand frère na pas ko sala nga jamais mabe voilà et ndena yebi la coste Adam Mukongo fait des pas dans Mukongo nandimite que eza bentox mo mabe nga conseil na opesa e annuler concert na e et puis nde na yebeli concert na e soko anilango ba perte za makaste et déranger na ngote par rapport à concert ya stade où eza coûté tam supli ya stade eza cher ba instrument ba podium donc so entre bango de so moko pena la logique a annulé la coste nda annulé pour nandimite ya eza ba perte makasi donc nga vina nga yango na pour faire ko beta le ba mutu mso beta mais la coste était pour la coste à frère na ye yo na kena ona ninga mboka te na ninga pale na bango na ya wenge wana na kena ngo bongo yo ningo za ba Alex yo ko beta no pe voilà yo ko beta na yo mais yete bango te quoi bata famille eza lokola ocha muninga no mbeli na Mukongo quoi poso ko beti yo za mda famille kuna ye ana bitumba neza ya blague te za stade senga plein buyo longoli ndeko no 13 personnes oza content eza malamu te loba mtu mso abeta te la coste te ngana conseiller kabose pe baza kabose pa beta na maison mère donc mutanda ko nanda beta famille wana ba beta te wana ndeko na bamuta zo beta te makama yango boyaka oya daga contre bango okeza vérité makama yango Alex au moins ba question na bino après ba toana ba oya oya daga contre te za logique oui wana venons la raison pour ba soutenir ngakuna ko beta poyo beta no te na za muta famille na bango te ngana ko beta nanga ngana ko beta pena oidaka de famille na yedaka bango mena muta famille na bango te Alex voilà fait le goal a lancé invitation et pas ba ene nae ya wenge ba jibem piana we ranson Adolphe tout ya wenge wana ndio toyebi ba ene ni a lancé message ka obeta concert wana pona bango abengisi bango soki bana tamba ya toi na Congo to moni déjà ba réaction ya bato bamsusu bamoni on manque à respect il fallait pas benga la TV fois que nous luka ba on ba palin est-ce que ninga bengisi bona TV bongo ida bien en public bongo te wana za besprit bato akala besprit bato akala oyi bato akala ti lelo bakana besprit na bango au moins même la ba famille lelo likambe ko koya kala yalaki fo muto ya tipa na bino mais lelo muto ko tindelo na message na messenger mais bato akala balinga ate tinanga na messenger po ni fo yawa donc wani esprit akala fo longolango tozo mona lelo ba guerre ba drone ebunda pilote azate drone ke ebo qui peut bombe donc voilà modernité. Hein? Lelo tu as un problème na famille, ngana combien on a Facebook que tu koufeli boye na koti na inbox ya nani ya chef de famille na komele mais chef de famille azo senga la kende tikuna donc aza exprime mabe pour na komelio il a dit que na komelio na s'adresser na yo kale yala ko mona tindi mutu na lettre mutu abeti pena makolobi a tuba transport ti pana yo ndeti biso babenga ngo samofwa na bakongo
Moutaye nango. Mais lelo na ko salango na komelo na messenger na yo et puis na tchelo na MPSA. Mais na comité ça te que na manquer au respect. Et ça que faciliter la tâche. Mais na respecter yo ne mambeza. Bato kala baza trop dire na makambe belé mabe. Eza bilo au moins ya osala ngote quoi. Lelo faut oza no pe mutakala mais ozo vivre na modernité. Lelo monde est changé. A pesi ba invitation. Et ça geste bien. Et ça ba stratégie bien. On a conseiller qui écoute na ngapi na conseiller qui na gno talete na conseiller qui par des missions. Na ba ine asala ngo na sepel nga sala. Et ça geste bien. Parce que doit beta mo pon na ba vie na oui. Ah, et ça geste bien, et ça ba vie na ya. Ça geste bien. Et ça le quoi à honorer bangote. Mais ninga ozo honorer bango na batumsu balobi atela bango mutema te pour éviter que Msabi qui ceux qui wenge ba clan wenge ba viona ba lobby population et kendo tonda kuna ceux qui osele pe faillite pour la matière à plein. Alex yo kandenga no tozaboye yo toleki na oyeba bango. Toleki jamais na rêve ça. Ayebi bango ayi makambo sali. Ayebi pe oyo ko salama à peu près ayebi na ye. Toleki na oyeba bango Alex. Do tout ba loba on etali bango. Ye mo ayebi ndenge koleka bo ba surprise bezanga ate o kanisa ki boye mesalami bongo te wana nzambe ga mais à l'équipe biso oh pourquoi pas il y a l'équipe biso na koyeba bango ayebi bango leka biso makasi Alex tika o parce que bande ko base tuna nga bula vie texte na juna na yo ngana yebi bango na yebi ke ya ko agir boy na yebi ke yeso a lobby boy a lobby bien so a lobby boy na yebi ka akosi na yebi yo heba te ngana yebi donc nemo na ye ne gaza wana a yebi makambo sali et puis a yebi quand même résultat nango mona dans ça ba fête te mona olobi ne na sa fête nanga boy paquet nanga pour avo sali comme fou mona ozana paquet avo benga bato osali makamna mais na o ezanginga so na toucher ye na kokoma na bo mo ke ne ko servir ndinga la mona ngo na luka na 2800 salle m'dape singa $100. Vous comprenez? Na tika na 2700 bandela. Donc ça arrive. Ça arrive. Merci beaucoup président Tom Souka. Ba ko retenir ni message no ko lancer na bino ba musicien par rapport à la guerre hermoro le canara na monde na bino la musique message no que lancer na bande ko no ba musicien et puis ba dédicace no to ka bona na biso bon un message na lancera toujours eza ya kozala bien na baninga nga malgré na loba ba vérité pour bino bo tuna ngango mais na sala ke fort na zala bien na baninga et puis na loba ngona ba vérité na lobaka nyoso te na lobaka ndambu muke. Pour baloba, toute vérité n'est pas bon à dire. Mais, il y a tout aux bien à baninga. Tout le exemple, il fallait auto sala. Surtout dans le bazar, besoin belé. Ce qui est possibilité d'ali. Surtout ce moninga lele lio. Sungai. Yo zana besoin. Au lieu tout le temps, oya ochara makele la besoin na yo, mozo sungate. Donc nous sommes eza ko sala kaka kotonga bolingo quoi nzamba pesa mutu na mutu likabo na ye mutu apesi yo mbongo ba mutu apesi ba mayela musala yo za na obezo ba mutu apesi yo organisation donc we senga batona tuboza bo s'entraider biso bato kana mayele to ko yedaka bino pe bato bona mbongo mayele muke bo yedaka pe bato mayele bazangi bo mbongo olie ya ko salaka nini siko etikaka mutema izozoka yango ne sala ke à la longue ba problème e bima mais soto tche bolingo liboso omona ke biso batamaile to servir batambongo pe bazo aider biso financièrement bolingo ko matamakasi lelo on a senga yango wana to tika ba croca jambe ko lingela bato mutasali lo on a ebo vano to lingela eza mabe pour un jour oyoka ke bo lingela kai mutan oyoka ngana sala ilo on a mo bebe ta bo bato na ba lingela nga leader on a vendu ça bato ebele po to lingela tout on est na mabe yeba ke to yoka ba masolo wana
Mon dazo kama solo wana. Azo mutime zo zokaye. Oh, na ye pena. Na zala ne bien. Voilà conseil nga na on peut ça na ba artiste ya ngwana. Et puis na zongeli les 24 batuba sunga fere. Concert na eza la réussite. En tout cas, les Camerounais, na suka, na comment on suki ça, na ibte suki dali loba na suka. Ah, message pour na émission, message ya lelo. Nga na zobeta toujours c'était pour na commune nanga, na vanda na bumbu, na botama na bumbu, na kolo na bumbu. Bumbu to na des pères et des mères. Donc bumbu to na problème au sérieux ya mai na courant. Ils ont un problème très très sérieux. Nous sommes Mukonzambuka, chef de l'État. Ata il a absolu Kambopo. Tout le dans le domaine on a bakokité. Donc on a s'adressé à mon chef de l'État pour que ça normalité. Tout nous ramabou. Ma ils ont bimaté na bumbu. Courant pas si. Nous sommes directement à chef de l'État. Ata la kaya commune à bumbu pour. Mutaolobe la biso azate. Mutaolobe la biso azate. Toujours vivre na pas si mon comment bientôt 3 ans mai bima souté. Et nga na okokate po nga na za mutabatu na tambola na komina nga na za ndenge ba vie na biso voloko bazali tambola ne na yolo calmement nga pende na vivre na bumbu donc na tambola calmement na la gomme na nga na za na population donc na bima na sala ndenge tu na za lo fombo na kendaka ba États-Unis na uti na zonga na bumbu na uti Japon na ye na bumbu donc na za mudu teke na uti Japon na ye na ke vana na inter ou bien na vana na memling pendant 6 jours. Sur le Japon, il y a un Japon boum. Donc sur le Japon, Japon, il y a un chef de l'État à côté de Makambo pour battre tout baza nanzela ou peut sa solution ba kokate. Donc maizo bimate courant pas si et to sepel déjà na makadam nezoya mais makadam ils a bien mais faut ya okuta bana libumuzo soit pour ba melema ya foko. Voilà. Bon, bah dédicace non comme d'hab na bandi na yomoko. Na bandi na yomoko Alex, moi na Muluba. Le Benjamin de la presse. Neo ya tina bumbawa na moni na caméra. Plamedi. Ah vraiment nzamba pambola. Ada héros dans l'ombre, ada le roi Godé le fombo. Na musique ya Congo. Donc ado filmer ba omona été. Les tiko na do boaka à Moli Mabassa, prêtre na niveau Mukete. Tant à Otinda Manda, Plamédia au Monate. Héros dans l'ombre. Nenga dans la musique à Congo. Na beteli mutu, mutabini, abini si ba fan na ye. Aduli on peut mbongo, atongele on peut ba immeuble, mais lobi anié yo. Kuta fin atindi pe ba tuba finga yo. Voilà le monde est méchant. Ba héros dans l'ombre to zabongo, to sibisara tout. Mais toujours connaître ça la peine nzamba lobe to kokatate batu toujours connaître ko sunga batu moni batu bazo ya wa pona ni ba ça la racine ngene ni poto banda merci na pesi dikambala yada ya palais yada ya famille ya palais batu ba fâcheté c'est normal donc makama ki buti zalaka nini pe zali c'est normal yana un tribalisme était. Il a maintenant normal. Le fumba tribal. Il a un normal. Il y a palais, il y a libanda, il y a les massa qui master. Na petite femme nanga Blanche Mbemba. Moi c'est mon joli. Dona bana bena ba ibsanga non papa. Oibo sa choix. Na bato a quartier. Na famille na emo babi yo pino yo bopona. Imaginez famille à femme mais babi singa yo bopona. Ah nzambe langa bandiko. Na suki wana po bamsu ra bo ba fâché. Ya lo ba bo poani mo sango nani mo sango ni o ke za normal. Siko yo ka makasi legi tuke azanga mbanda. Po za rare na monde. Bana basi beli bamsu ba fâché pona bo po ya yibike mbela na bo kuna siko beaucoup mitsemo tsimo azanga mbanda pe ba pe kanda. Mais boza la poser eza likabo eza grâce. Yeah, tout à Zouarango. Les gens d'atinda. Détié, nzamba tindeli mobali azanga likango. Comprendre? Et ça l'est bien ma casse.
na pesi grand frère nanga Chora Mbemba. Chora Mbemba wa salanga salat ke lo fumbaza ya boyelelo. Mwana moko mayele, mwana moko génie na musique. Donc grand frère nangai. Na pesi bato basunga ngai surtout bureau. Awa na kin na na analyseur na Gazimboudi. Bango ba sunga na kin. Et puis na libanda bureau makasi pena directeur international Serge Nkambankuna et même Boubala Kika Firmin Firangoma l'archevêque de Bandal Vienanga propre grand frère propre ya Chibo Chiboabwa na pesi ya des gars Kusungana ya Eric Moss na pesi coach Mamadou Polondo Adolungu na pesi ya Michel Kubika Laurent Kadogo ba mes condoléances Toto Koufé la grand frère propre à Laurent Kadogo mes condoléances na famille Mobimba to na matanga et na pesi Pati Mambulu na Luanda Bambote Belé Bruno Lubika mbonga propre. Merci. Voilà, merci beaucoup grand coach. Merci na batutu au beau 8 ans vraiment Rolanda Biso na président Godelo Fomo. Merci na Plamedi Mbaki, Yemutazaki vraiment na Simabilili, chef Fenech Mokonzi na réalisation. Un grand merci na président Jacques depuis Evry Otalabiso, Romi Missimi, chef du gouvernement. Merci infiniment na boutique d'habillement Bijou Mola Tona Kanda Kanda AD. Merci aussi na boutique d'habillement Mega Top et Papa Blaise Micho na Inza A63, boutique d'habillement Mega Top na Nyangwe numéro 197 référence à Ré Major Bois Telme Belé merci na Gos di Kambala l'assistance Ben merci na batutu Obolinganga émission le Sukiwana on se retrouve à la prochaine ciao.